Sorozana amia UDPS au umelato kima. Amia UDPS ezanine. Ngana la pandai na robunda nanga kaka pour na peuple azala malamu. Élection de salama boy. To voter n'importe qui ta. Au moins atana kata ndako na biso na kata opposition. Ce n'est pas tout le monde au biso to pesa d'abord confiance to yebi malamu te. Merci beaucoup Ndeko. Na kozonga na yo na kati ya Bible. Bible ba disciple ba ko tuna Yesu. Mais to moni mutu mo kazo benga na milimo mabe na kombo na ya lo biboti kaye celui qui n'est pas contre nous et pour nous. Cela veut dire quoi? Biso nyonso na kati ya opposition maladi o tozana yango na kati ya mboka soko kei ba biso kombo na yango la Kabili. Biso IDPS lobi to redéposer te aussi longtemps que Seni à correspondre na ba préalable na bisoté. Kabila elongo bango baya batie mayele na bango biso pe totie mayele na biso ensemble totamboli pona ko bengana Ndeko Kabila ngawana ezobangisanga na eloko moko te. Bandeko balandi ya Congo Millennium tozali penza na esengwa koyeba ke bozali ebele lisusu encore une fois na émission abiso l'invité kolanda biso na moi lelo poto solola sur actualité politique mais mazali kolekana na République démocratique du Congo yango penza nde ezalaka penza mingi mituna na bino bai diaspora surtout penza bino bato bozaka mingi bozaka na besoin boluka koyeba mai nini mazali kolekana awa parce que baboti famille ezali awa na Kinshasa bo monte soki kimia ezali te koto bino pe kote kuna bozaka penza malamu mingi te yango Congo Millennium e yawana pona ko informer bino sur ba actualité politique nyonso na République démocratique du Congo. Sinon na moi lelo tozali na esengo ya koyamba pona bino président Gustave yepe azali moko combattant militant ya UDPS na yende penza toko solola maimanso matali UDPS na maipe matali misusu tant to mona ka penza po ya kanga kote mingi ya chango kuna président Gustave nde penza za lokola président de la République côté kuna UDPS yango esengo zaki penza lelo to yambaye na émission l'invité. Balandi ya Congo Millennium lolenge kaka na yebisaki bino te tozo yamba pona bino président Gustave moko mokambi pe ya UDPS kasi o penza akangi secteur ya Chango mbote na président Gustave. Mbote mona mboka Tatiana. Président Gustave soki penza to yambio lelo ezali mai matali UDPS et puis mai matali politique nyonso to bandana na koloba mai matali UDPS to monaki président Fachi azalaki libanda ya mboka kasi azongeli biso awa to ko kate penza bino ba jeune ya UDPS bozali na besoin te ye ayamba bino président Gustave yo kozela te aloba na yo nini. Oui, merci beaucoup maman. Na profité d'abord que sa mbote na balandi nyonso bazali kolanda biso na chaîne na bino ya Congo Millennium et nazali ko souhaiter les bango vraiment une heureuse, n'est-ce pas, année bien que to commis déjà vers la fin parce que mikole sala ke belé to kutana kité na nzela émission na bino et puis eloko biso tokoki kozela et pas ya président Félix nandenga salaki ba tourner libanda parce que tourner wana ezalaki na cadre d'abord un ya parti et puis deuxième cadre ezalaki na cadre ya mboka en général parce que bokobo sanateko tozana accord ezalaka signé le 31 décembre 2016 au tobengaka accord ya Saint-Sylvestre où ezalaki ko sukisa mandat ya Ndeko Kabila. Alors Ndeko Kabila lokola mandat na esesi laki ifalaki akata akangabisaka kende kasi atiaki mutu makasi nde maki biso na année 2018 au tozana yango o e projectaki ba élection au plus tard le 23 décembre. Alors na cadre ya ba tournée wana nde biso base ya UDPS na cadre jeunesse tozalaki ko s'attendre na président Félix Tshisekedi Tshilombo o tobengaka Fachi ayeba na koyamba biso pona kobetela biso ne fiske mama solo ya bisika oye atambolaki tuyeba quand même papa na biso atambolaki ndenge nini et puis biso peto sala yeba proposition o biso tozana yango pona période cruciale oyo ezali ko gete biso
jeunesse et puis peuple congolais en général. Président Gustave, tango kolobaka te penza ba tourner nyonso oyo président Félix Tshilombo asali. Penza bilan na yango ezali ndenge. Oui, naza koloba bilan na yango ezali vraiment positif. Pourquoi? Parce que bisika tu o ya tambolaki, bisika tu esengelaki akotaki et puis bayokaki ba prometaki réellement que bako s'impliquer, bako réagir. Alors ndebiso tolingaki sur le plan fond, yemoko ameka koyebisa biso vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu et qu'est-ce que nous pouvons vraiment espérer pour un moment où tozana yango ezala na kati ya parti, ezala na kati ya mboka. Mais dis-moi, bilan na ezala ki vraiment positif parce que bisika tout o esengela ki aleka toroyi kobosa na kutu te koloba accueil na ye. Ezana ba accueil o esalama etikala ko salama te na ba leader o tozana bango pour le moment na kati ya Congo. C'est tolobi na Bruxelles, tolobi na États-Unis, tolobi na Afrique du Sud, kutu na parlons même pas bazanga ki bisika ko contenir ye ya ko contenir plutôt population o yaki wana. Donc wana nyonso ezali kopouze biso ya koloba que bilan na ye na tournée o asalaki ezalaki vraiment positif. Président Gustave, kotala to komona penza vidéo moko ezali posté na ba réseaux sociaux tomoni président ya UNC Vital Kamerhe tomoni na mopandi koto yo président ya IDPS azali président Félix Tshisekedi tomoni isusu président Moïse Katumbi na bango nyonso wana bazali ko lancer kaka appel baza ko motiver baye oyo ba kozala na sima na bango mais to ko comprendre te Jean-Pierre Bemba peye wana abimi déjà akokomela biso kala mingi te awa na République démocratique du Congo kasi soki po ke penza président Gustave na mwa mosika okomona te des fois ba militant penza bazozala d'accord te na bae oyo président Fachi azokangama na bango soko ta aza peme ya Vital Kamerhe otal koto aza président ya Moïse Katumbi baike bakoloba te bato wana baza bato po bobenga Félix Tshisekedi azali moto azali main propre mais kasi otal pe mopandi yo nanga toyiba komboni bazobenga bayo ba travailler na président Joseph Kabila mais pourquoi président Fachi azokangama na bango pona mosolo to pona nini? Merci beaucoup Ndeko. Na kozonga na yo na kati ya Bible. Bible ba disciple ba ko tuna Yesu. Mais tomoni mutu moko azobenga na milimo mabe na kombo na ya lobi botika ye, c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous. Cela veut dire quoi? Biso nyonso na kati ya opposition maladie o tozana yango na kati ya mboka soko kei ba biso kombo na yango la Kabili. C'est-à-dire tout le monde est d'accord que régime o ya Kabila esa nini ekende. Alors, ce qui mutu nyonso quel que soit o ya koyi kozala, mais dis-moi à manifester volonté wana ya koloba que nous ne voulons plus de Ndeko Kabila aye ko rejoindre biso. Et ça problème te, vous comprenez? Mais na kati wana tosi toyebi nani azali nani. Ndengo lobi que peuple azali ko sepelate, c'est vrai, même atangai oyo. Ayi ko sepela vraiment te comme on a le président Félix Tshisekedi kosanganaka na batu mususu bien que ce sont des opposants. Pourquoi? Par peur il y a le passé na bango ndenge balobaka que lilala moko ya kopola et yaka ko infecté malala oyo ezali bien. Mais si je me rappelle aussi d'un passé récent, il y a Ndeko Vital Kamerhe asalaka tweet moko alobi que o essayer les kakawana et serva biso na ba leçon pour na te ba na ko préparer malamu le futur, c'est-à-dire ba erreur auto salaka ba erreur wana ezali ya nini ya kokota na dialogue ya cité de Loya pour na rotika régime ya Ndeko Kabila eumela libela na libela ba erreur wana ezali nini ya ko soutenir ba démarche oyo majorité bandai ko sala pour na konyoko la peuple congolais lokola yemo ko benga ki anga lobi ke no ezalaki ba erreur et ko kozongela lisusu te torobanga te tozo zelande na biso na Vital Kamerhe to tunana nani alobaki vérité nani akosaki parce que ceux qui Vital Kamerhe lelo oyo azongi na ngambu ya majorité présidentielle ceux qui lelo oyo ye a soutenir ba bêtise wana alors biso tokozonga la peine adage ya ba français oyo ba keno qui a bu boira, c'est-à-dire que ndeko wana akoyi ko changer te. Mais jusqu'à ce jour ngana zolo ba tant que politicien maintenant jusqu'à ce jour je trouve quand même il y a
une petite confiance là, quant à moi, là je m'assume à donner les fiscaux Nandeko Vital Kamere parce que komi kokota nalandaki dernièrement mutunaye moko alobaki que kombone kimingai mutunaye moko alobaki que to komi kopesa sikoyo raison na bandeko o bawandai koloba transition sans Kabila. C'est-à-dire si ba emboîter le pas, alors lokola komi kokota na kati na biso bandimi to kende ensemble, bandimi campagne wana esalama ensemble ya koyebisa na peuple congolais que to boyi machine à voter, to rokende une transition sans Kabila, soki ndeko Kabila a s'harmoniser te na o biso peuple tozali kosenga na ye, to lobi eza coup de chapeau, mais dis-moi le juge suprême ezali kotika la kaka peuple. Yango nazali kosenga atana bandeko na biso Moïse Katumbi, j'ai appris peut-être que non bakenda ki baza déjà prêt à okende ko déposer ba candidature na bango, mais biso IDPS lobi to redéposer te aussi longtemps que Seni à répondre na ba préalable na biso te. Mais loko la biso tout lobi to bengana ndeko Kabila elongo bango baya batie mayele na bango biso pe totie mayele na biso ensemble totamboli pona ko bengana ndeko Kabila ngawana ezobangisa nga na eloko moko te. Président Gustave, tango kolobaka te ba préalable nini? Oui, moni toza na 45 questions oyo tokomelaka na ndeko Seni. To posara ba mituna ebele ayebisa biso source officielle ya ba machine wana a voter ayebisa biso asombeli yango combien et c'est ça là na mboka nini, est-ce que ezali ko rassurer biso biloko moko ya malamu eza vraiment 45 questions ebele mwena tanga nyonso ezate mais na nyonso wana ti lelo ndeko nangana na répondra biso te mais biso mo to komi komizo la réponse parce que lelo to komi ko apprendre elongwe na Corée et komi na Argentine. Vous comprenez déjà que ba question na biso ezalaki na sens na yango oyo esengelaki ba réponse ezala mais lokola bango ba se rendre compte que bazana kati ya ba mafia balobaka que non ba osomba yango soki na $1,500 mais kuna to eko se rendre compte que non c'est au moins il y a $500 donc c'est dans le moins de $500 en dessous de $500 de ba osomba machine wana donc biloko nyonso ne bandai ko mériter ba question na biso o to posaki lokola ti lelo ba répondre te le président Fachi a utaipe ko enrichir na même sens ya koloba que babiloko oyo ya ba 16% wana esengele za la revue to lingi biloko oyo ya ba machine à voter et puis nanga d'abord il faut ba auditer et puis nanga kaka ye moko wana to apprendre déjà que non a komi ko négocier na ba lobbying moko boye ko bimisaka ba lar o senya na lar te la wana zo yango wapi pona babundela ye enfin que machine na ye wana o yazali kotingama na yango wana eleka mais tozali koloba que non machine wana akita amata et koleka te parce que biso peuple toza déterminé. Président Gustave, tant beaucoup le bate bino bayi UDPS bozo zelate ba répondre bino na 45 questions au bolobi. Est-ce que beaucoup bangate ke toke na biso pe na élection sans UDPS? Et kozala eloko aliboso te po nécessaire na yango mais bota rien. Vous comprenez? Nde na question no opposé na sepeli makasi. Na lina ibsana ba na Congo. Eza na tina moko te lokolo ozakaka na nzala bon lokwa na oki nzala balambi Damas na liakaka Damas wana moyebi ke no Damas wana eza na poison na kati mais on lobi te lokwa na nzala kaka na dame là c'est être je dirais c'est être plus qu'un médiocre, c'est être plus qu'un ignorant. Vous comprenez? Biso IDPS lobi te bien que toi n'a pas ça élection mais élection les élections eza comme ma chaos eza ko boma peuple biso to linga peuple to bundela ra peuple ndengo moni bande ko parti politique mususu balobi que bango basala politique ya chaise vide te mais basala ka politique ya chaise remplie. Dès lors que la chaise est remplie, na bango wana c'est que ba poche na bango pesa rempli mabumu na bango pesa rempli mais na suka na yango to ebiso ndenge nini ezalaka. Alors biso IDPS so yeba okende ba élection et que biso tozate et c'est ça la en 2006 mais conséquences tozomona lelo oyo ezali parce que baboya ka koyoka makambo papa Etienne alobaka na 2006 soki bayokaka yango mais lelo oyo toza na niveau oyo tokomi na yango te. Alors pona pe komela biso trop ou tard komela biso trop tard te. Lelo oyo toyoka déjà maloba o IDPS alobi et que il faut le Cambouana à 16% ba fictif wana ezala lavé na fichier électoral et puis to boyi na biso ba machine à voter to lingi to kende na ba bulletin de vote. Pourquoi ndeko na ngai Tatiana
ngana auto mesana peut-être ko sala ba téléphone Android moyebi ke na fait fond ezan ba tu muso ba bina téléphone Android te so se mutu ya bina téléphone Android te boni ya kozwa possibilité ya ko travailler na machine à voter na ordinateur akozana ba difficulté bele parce que ayebi yango te. Donc, tobo ya babiloko oye ko occasionner liwa ya makasi, ba dégâts ya makasi na kati ya mboka na biso. Rien ne sert ya kokende kaka na ba élection, mais le mieux serait ya kokende na ba élection moko raisonnable oyo tomoni ke non et ko pesa fiabilité na ba résultat. Mais lokola tomona que nananga na machine à voter, na système o bazana ngwana et osimba te biso IDPS obi ba oyo ba mesana bango na kilokoso ya kokende ba kende parce que ba sala mabumu mais biso o to sala peuple tolobi na système wana ya nanga na to kende te so ki a répondre na ba préalable na biso te. Président Gustave motuna moko penza eye tango tokota lelo tokomona te penza apparemment UDPS ezali ko faciliter penza bandeko na biso ya majorité présidentielle mingi ponani parce que lelo toyoki te Front commun du Congo oki sangwa FCC nayoki sango ya FCC onga nazali ko benga yango Front des criminels des Congolais. Apparemment UDPS bozali ko faciliter bango parce que totali kuna ezali bino na bino kuna. Non, IDPS ezali ko faciliter bango te. Omoni ezala kaka pona bafulama baye awa tozana Tibala toza bazali mwa mingi bazaki na ana IDPS bakoki na bango ta mususu likemba te bakimi na bango kote kuna UDPS faciliter bato ebele. Bon, IDPS torei koloba na sens oyo lobele liwana que ne faciliter bato ebele ngana koloba oui. Mais et facilité batu ebele te pona ba kende kosala busoba. Et facilité ne kutu peuple congolais ayeba banani o basala la politique ya libumu na banani o basala la politique pona intérêt na bango. Parce que anakata IDPS so kozana am ya IDPS te o umela te o kima. Am ya IDPS ezanine ngana lapandai na robunda nanga kaka pona peuple azala malamu ataba elinga mbongo na roboya mbongo wana parce que ngana linka peuple azala malamu mais soki ba elinga mbongo o ekomema peuple na bolamu nde wana ngana kondima mais batu nyonso moni wana bake balieba mbongo o lelo et créer ba guerre kuna na est mbongo lelo et créer ba guerre kuna na centre batu bakufia belé ba tubazoko bagaka se na kokufa ti lelo. Alors ça ne vaut pas la peine ya peuple congolais ko espérer na batu ya lolenge wana. Au contraire kolongwa na bango na IDPS ko kene na ngambu wana e fongo la peuple congolais misu pona ayeba nani azali nani oyo akovote ngana ayebisa yo ndeko na boy na choqué baninga mususu moni ba élection de sala maboy to voter n'importe qui ta au moins atana kata ndako na biso na kata opposition. Ce n'est pas tout le monde au biso to pesa d'abord confiance to yebi malamu te. Vous comprendre? Et en idéologie wana donc peuple a fongola déjà misunaye makasi bandeko o bakie na FCC basunginde biso to comprendre o bango bazalaki parce que il faisait semblant d'être dans l'UDPS or il n'était plus dans l'UDPS ba amna bango sezalaki na ngambo mususu wana bakoma kolia bala mais lelo oyo vérité et monani. Merci beaucoup Président Gustave. Émission la biso l'invité tokomi na suka soki ezalaki na message moko esengelaki na yo o lancé na bai diaspora to bai mboka bai bazali kolanda yo na ngonga yi. Nazoyebisa na bandeko na biso bazali kolanda biso libanda bozala toujours ya kotelema bo soutenir biso awa à l'interne makasi toyebi ke basi ba permettre bino te bo voter mais biso tozo bunda de sorte que sans machine à voter tokende na ba élection soki ozalaka avec machine à voter biso na bino tokosangana pona tokota na opération mbanga sans mandefu wana bosi boyebi tokokata mandefu tokotikala mbanga polele pona mpepele kana kati ya mbanga mwana tu ya Congo asepela. Mais dans l'entretemps ngai pe ndeko na bino oyo naza na ba ambition na ndenge botuna etuna mitune belé oui certainement na olinga pena postuler na niveau ya Tchangu na niveau ya députation provinciale mais idéologie nange ezali que na mekate na kende na beti un coup une flamme parce que akomeka wana et akitoko te. Alors pour na arriver bino moko boyebi bandeko bazali awa tout ça demande gauche droite na sengi na bino na nzela na ye
bozwa possibilité pe courage wana ya ndenge bolinga biso na musala oto sala parce que batu ba asima na biso mais campagne il faut tout ça là ba effigie il faut bima ba caution il faut tout pesa tout ça c'est de l'argent oya koyi kozala na mutema ya malamu asimba me alobite nasunga président Gustave na ba fond na ye ya campagne et ozala malamu tozala reconnaissant et puis tant tobima to travailler pour na Congo parce que eux est à base bon moi to lingi souste salama ndenge salamara la plupart ya batu babima ba député parce qu'ils avaient de l'argent mais bazala na am ya eu de peste cependant bato bazala na am ya eu de peste pe na popularité na sima na bango ba souffra parce que il n'y avait pas d'argent mais cette fois-ci bosunga biso ndeko na ngai Félix Kabala na pesi mbote na pesi mbote na Mathieu Muboyai Yannick Pirens na pesi mbote na Ani Congolais puis na Mama Viro na pesi nyonso mbote na pesi mbote aussi na Myriam Chims na Canada partenaire tomonati yango na okende ko déposer candidature nanga kala mingi te mais fanfare pe il faut beta. Merci beaucoup président Gustave na maloba na penzande totie litono ya émission na biso ya mokolo ya lelo kasi tosengi na bino ba diaspora ba bolandaka biso awa na République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso Congo Millennium parce que toza na ko apona bino. Merci beaucoup na number 1 ya Congo Millennium babi mozalisi Papa Riki di Bendi le number 1 babi so tolo ba Congo Millennium to mona yo moi mobile penza pesa ka musala na ba Congolais. Merci à toi également à maman Jolie di Bendi po babi liboso ya mobile ya tembe na simana ezalaka mwasi moko penzo apikaka penza te babi mwasi ya politicien za politicien te mais yo oza maman boss ya Congo Millennium maman Jolie di Bendi le number 1 babi yo vraiment donc oza maman Ngouli la pomme verte. Merci à tout le monde. À Londres, je salue des big boss John Simbalanga Mochiwa Falanga babi le patron de la fondation Elonga Food. Merci également à Eric Loussandou le Noble. Merci à Karine Chongo de Gueule Mavinga les Rois, Motema la Reine Agnès, Guigui Kabouya Cité des Oliviers. Boza tellement belé bayo bolingara biso patron os au sang au Dieudonné. Champion à ma gauche au sang au libanga du siècle. Je vous aime beaucoup. Kasi Soki Nzambe à Zongité. Retrouvez-nous prochainement dans un numéro Moussousouka, toujours dans le cadre de l'émission La Bisso l'invité. Merci à toi, Jires Mwanda, triple brassard. Bobby Dipon et Dipon. Merci à tout le monde. Bino Nyoso Baebolinga Bisso, bo continue toujours Hollanda. Bisso, on est là. Tobito Hollanda, Ndaka Masola, on est Zali. Il y a Gelor Congolo, Motomoko bien. Il y a bonbon de Tolela. Merci à tout le monde. Alingi Bino Mingi, que la paix du Saint-Esprit et la communion de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec. Au revoir.